j'ai basali succès na yatika lo finga motute aza parmi ba musiciens o azwa tenter à vendre na ba kita clasher batu nanga yango mibali ba okima o yango alempela tika on a défaut finga jibe diabète tala place aux instances aux na poto kele ko s'informer est-ce que diabète eza na lien ni na sexe muto a diffamé papa chéri na réseaux sociaux eza mama Congo soit disant la combattante ndeko na biso mwasi mama Congo oza yaya mukolo oza alingwele oza mobali te nasomba chakuna kaje na chae na lopango na pesa ye kombo na yo na bengaka ye Sarah. Vous êtes sur Top Media TV. Mbote bandeko balandi ya émission le code de bonne conduite mbote na banda kuna bino mbote merci na confiance bozo kopesa ngai tadi ngalapa na momesano ya koyambela bino ndeko na bino mwana na bino yaya na bino leki na bino sœur na bino Saratola oazali concert na ngai oto sala kanaye musala moko lelo tozali mokolo ya vendredi ezali rendez-vous oto mankangote justement pour na ko informer bino pour na ko memela bino mateya ya malamu makambu ya malamu mukolo alelo toko meka kosolola o etali bongo Jibe Mpiana azali moko ya bastar ya mboka na biso Jibe Mpiana azali moko ya bae batombolaka bendele ya Congo Jibe Mpiana azali moko ya ba oyo bazoko sala fierté ya musala ya musique na mboka na biso mais depuis un certain moment la personnalité de cette grande personne ezali bafouée Jibe Mpiana hier c'était son anniversaire à Coxy 55 ans Jibe Mpiana makambo ebele lelo tokoluka moyen to rendre hommage na ndeko na biso oyo papa na biso oyo asali musala malamu jusque là batu bazoko sepela na ye et puis toko solo la paix oyo etali le pasteur Pascal Mukuna oyo azali exposé na réseaux sociaux to koluka moyen to déplorer to condamner ba pratique oyo ezali ya mabe s'il faut ko condamner to pesa conseil na oyo de sengeli s'il faut ko pesa conseil et puis to pesa ba ligne de conduite nini o batu bakoki kolanda et puis makamususu ekozala épargner vous savez lorsque je suis avec Saratola nyonso to solo la et puis to koluka moyen to pesa conseil par rapport à ce qui s'est passé en Europe entre Ia Laurent Sokoko et puis Tonton Bokechu Premier. Tonton Bokechu Premier. Voilà, mon réalisateur, ce qui est l'engagement, il s'appelle Bon Délivre. Merci pour la confiance encore une fois. Pour un nouveau numéro de l'émission, pour un rendez-vous à Sika. Rendez-vous au Tozalanango tout le lundi et puis vendredi. Fongola Bisotozo à Saratola, Topé Saye Maloba. La Tola. Ah, t'as dit. Ngala pambote. Bonne santé la Tola. Santé nango kitoko. Car la réalité mon kilinde to talara mon kila ndenge zo kumbama kolo eswalinga biso ataloke toko kaka internet actualité sur actualité bino bolinga bongo tenga na linga nga bongo te oh yo linga bongo en fait nazo linga ngote na linga ngote po na okota lola po na YouTube te peli felo na okepo na YouTube te ko sepelisa bato eza bien ozo clasher ozo finga ozo loba n'importe quoi ozo diffamer lisuma mukena mnene à la terre voilà tout se paye ici bas alors au sala sala babilora bozo sepelisa bato liwa peso ke ye ekamati yo okay na mitalisko na okay wapi voilà YouTube etikala na okay wapi combien bakufi batiki ba YouTube na bango bato msuba oliela ngombongo skota on a okufa. Le sali est individuel. Est-ce que nzamba okanisela ngata pona mutu? Kete na kanisa ta pona mama na ya zaka ko sambela mingi. Non, na ofuta. Yo moko. Siko na otala nyonso wana ke na raté na nga royaume de sieka pona osepesa batu na YouTube. Oyo eko sombela nga mboka mobimba te. Peut-être orobanda ko se satisfaire na ba besoin moko ya miki orobanda ko lia ba mietu wana. Non, il y a beaucoup à faire maramba o gagner ba mbongo ko gagner mbongo sombi lo pango ze belé. Voilà. Vous comprenez? Donc tant wana ya travailler pour na matière mo ekoti. Naza suna ba énergie wana tengala pa. Voilà. Ba énergie na nga na pesi yango na business. Voilà, merci mesdames
Mesdames et messieurs, merci. Voilà. C'était l'introduction de notre émission avec Latola. Intime Babenga et Bongo Latola. Bazo Benga na téléphone. Et Latola na biso. Voilà. Yende Tozana. Bambote na batunyos tu ba Olanda biso. Ozopena temps pour la Tembote kaka ke entré na ngai. Merci na batunyos tu ba Olanda biso. Bo partager émission au partout. Oko benga ta mwana no ya 5 ans. Oche mupandi. Bo taline émission. Tabou ezate. Ma finge ezate. Au moment que moi n'a pas besoin un plus à son âge à comprendre que nalanda ka émission moro tonton Tadi et tantine Sarah balobara boeza mabe. Voilà. Voilà, merci. J'en profite loko la paix à Salinga donc introduction à malamu na pesa paix ba oyanga mbote. Tadi. Te mutake tout est c'est-à-dire na pesite hein. Te kasi maintenant peso pena temps. Yo pena no tikolo 5 minutes au solo na bango. Voilà, j'en profite. Des livres. Bon des livres toko tchana c'est bon hier en écoute Aza réalisateur Aza ndeko nanga mais des fois il faut donc comprendre na capé hein fois za la na motema Aza la te lokola ba insensé au sarato la doit benga ka ya réseaux sociaux Moussala na bango soit fan, il faut toujours insulter les gens. Vraiment. Vous voyez un peu. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzing, a mis le respect maman. Bisika donc Zoami yo bonga na papa Noé pe bonga na yo, maman na Isaac, maman na Josué, maman na Miracle. C'est-à-dire so keka mwanda mopembe na maman Zozo. Juste des avenirs après au coup à maman Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary, maman surprise, maman Deborah merci hein. Merci maman surprise. Un grand merci à vous, un grand merci à la grande dame depuis les États-Unis d'Amérique, Blandine Tatala, hein, la femme complète. Blandine Tatala, un grand merci à vous. Des sages conseils, Yozo Pesa, orientation, participation, aide nayo, ça nous va trop au cœur. Bino Baignon, sur ça la confiance, na blastet. Allez-y encore manger, allez-y encore passer vos temps. Allez-y répondre à l'invitation. Il y a Blastet et Kozala et Loko Yamalamu. C'est-à-dire et Kozala et Loko Yamalamu. Tu sais, Congolais, faut comme un niveau. Et Loko Congolais, Bisso, Congolais, nous les Africains, Toye, Tochango, Maboko, Poto, Tokenango, Liboso. Un grand merci à Papa Diego Milito derrière la caméra. Et Azo assisté Bisso. Et puis avec le docteur Patrick, merci beaucoup encore une fois. À Madame Émilie. Madame Émilie aussi, je vous salue. Émilie Kinkela, Nzambe Azala Nabino, Saratola, Internet Ezali Église. Émilie Kinkela, Ndenani. Émilie Kinkela, Aza Mama Bana Nabiso. Mama Bana Nabiso. Ah, Nicolo. C'est bien. T'es sola. T'es dans le lobby. Bon délivre kata na caméra. T'es bon délivre kata caméra. Bon délivre kata caméra na ye. Biso toza ba songi internet. Ko kata caméra te. Ko kata na ote délivre ko kata te. Tozo solo. Aza mama bana na biso. Na boka été na ba émission nanga pendant que voilà donc je na kanisi ko boka ye au deuxième. Tenga pe na lobi mabete na moni mikolo yo moi successivement hein. Na moni que bosana ki moi rappelle outil libanda donc ils ont l'accès qui au koda qui déjà na bosana été. La mère de 3 anges, femme responsable. Merci voilà. Internet ezali église de Saratola. Batuna ba commenter de ba commenter. Ah obini. Batuna ba commenter et kasi ba commenter na lobis azali mama ya bana na biso. Ouais, maman ya bana na biso. Comment maman Émilie? Émilie Kinkela la grande dame. En tout cas maman Émilie Kinkela la mère de 3 ans. Ouais, depuis la France. Depuis la France na Pesiombo. Maman na Taimi. Maman na moni soki na tangi bana donc ça pena ki. Taimi. Tadi. Est-ce que Taimi? Kasi Tade de Montikil, Azakaya Nanga. Oh, oui, papa, tout ça, l'émission. Ah, ok, c'est bon. Oui, bien. Merci beaucoup. Voilà. Internet ezaka église de Saratola. Et expression wana Erio Yokaya ngo d'abord en tant que une femme influenceuse, il y a médias, il y a réseaux sociaux, ça te dit quoi Sarah? Internet et église de la Sarah Boy. Ma fille est autorisée. OK. Sextap est autorisé. OK.
base est autorisé. Diffamation, makamignon stu ya mabe est autorisé. Yango bakatango internet les églises te. Pour na carte église ne ba pekisi impudicité. Ba pekisi ki moyibi, ba pekisi escroquerie, ba pekisi ko finga, ba pekisi ko inance. Ko lokwa internet les églises te. Moni makambo tu ba pekisa na église. Yaka eza na carte internet. Yango wana définition internet les églises te. Voilà, aujourd'hui quand tu regardes l'internet, parlons de Jubé Mpiana. Iye Penato Mekozoye. Nazoka kanda. Pour un temps. Parlons de mais on permettre de clasher quand même. Tes clash awa, l'écho de bonne conduite, clash et alate. T'es bon, moi réponse. Tes casquettes moboué Sarah, donc mola tamikolo, tout le monde est d'accord avec Sarah. Donc to solo na biso kana. Mais c'est moi nuance. Non, au moins kolobaka boé. T'es nuance au cha nuance. Mais au moi nuance kaka. Au cha accenté na nuance wana. Nazaka na kata nuance. Mais zala no kana kata nuance. Donc accenté. OK. Jubé Mpiana 55 ans déjà. Aujourd'hui, hier c'était son anniversaire. À Coli, hein? C'est que tu connais de Jubé Mpiana. Au fait, c'est quoi les journée? Dimanche. Sauf imprévu, c'est dimanche. Hein, si papa réalisateur. N'y a-t-il pas papa chéri ou anakona yembelata? Donc, joyeux, baza parmi les grands tout ce na bango en vie. Tous la carte qui est en kufa. Ah, nalinga ka jembo jibe. Nga ba période wana no tanga. Na deuxième CEO. TH. Mon album a TH. Na saila ngokai. Pozo aka maloba. Na koma. Poème te. Na saila ngokai TH mobimba. Badaniko, ba Jili, na ba rap wana tunga na banda kokoma. Nga koma loga écrivain. OK, te pe na zala rango. Na koma bande o me pe ya kota Caire na komi Caire deux fois. Donc na banda na kokoma. Ba refrain wana nyonso. Ah papa. Surtout Germando. Koyenga yenga lokola kipeka peka. Oh, oza pena voix bien. Oyo azanga kafololo. En me promenant na lokotaki la photo d'un jeune très sympa. J'avais bien voulu que Joe Ango asekisanga. Photo ezalaka miwete. Ordinateur Nzambe par la prière et pesa kinga identité naye nyonso Germando ri de l'amour. Non. Sentire sko nazelaka jiba kufa pona na pesa e honneur que jiba ka danger te ndenga za envie azo mériter. Voilà. Tokumisa et to adorer ba adora pe batu bokanza ba adora te eza na bible adoration ya batu ezali pape komami na bible ba adora ka batu non ba adora pe batu eza na kati ya bible ba adora batu ba adoration ya Nzambe eza na dimension nango mais l'adoration de l'homme tango loba na mutu tu es beau eza adoration zo adorer te na lulier na et papa botango loba Nzambe oza merveilleux les trois pères trois fois saint. Il y a une adoration mon bateau au sala. Tant ce qui papa Diego embeli nganzembe zani. Elle adore sa femme. Donc toi elle wana pe je dis papa Diego elle c'est la personne pour bino bozalaka wana kaka pour no luka. Corriger bateau. Mabeza elle c'est la personne. Diego c'est une personne, c'est un homme mais c'est une personne voilà. Allons-y. Canal plus écouter ça que Herrera. Ouais, la langue française, j'ai appris cette langue pour moi-même. Attention, voilà. Donc, on comprend. Donc, papa chéri tina mbinzembo na iso TH mobimba. Ezanga na mutu. Ta to fete papa chéri na ninga fote na nyata lo msu. TH eza album préféré na nga. Na somba chakuna ka jena chae na lopango. Na pesa ye kombo na yo na bengaka ye Sarah. Po elongola nga susi ya kokanisaka yo mwana ya bato. Mwasi na nga ya talo kanga kase motema tala. TH wana na ebisio soyi récréation ekoki. Nga naza na recrété. Recré na nga kayena big. Era sko na nte moment na banda kokate. 48 heures. Que son âme repose en paix. Moi, classe d'ambition à Koufa. Mouchipai, Elise Mouchipai.
ngana to ngana ba diwa ba nzembo osakana te sko 48 heures na yeba ngo bien te apesinga sko kaye na e na copier 48 heures voilà. Ah, JBT. Joyeux anniversaire na papa chéri. Nzamba bakiselo susu mikolo. Bato baloba te musique ya mokili te bayembelaka bolingo bayembelaka nature ba enseignant biso na banzembo na bango. En tout cas nzamba bakiselo su mikolo opusa na lisusu to mona ko kaka ta envie ata album osa suste mais to mona ka o icône na biso papa chéri ye otozalaka nae aza envie. Donc voilà, joyeux anniversaire encore une fois na papa chéri JB Mpiana moto pamba quoi. Comme nous parlons de JB Mpiana azali moko ya batombola ka bendele ya mboka na biso, le manque de respect au regard de JB Mpiana. Aujourd'hui, les gens balingi beaucoup plus bakendo kotombola ba rappeur américain, bakendo kotombola ba ouest africain, ba respecter bango, ba pesa bango longonia ba lengela ka bango, contrairement na ba musicien o ya bango moko oyo lelo à cause d'un problème a bengi JB Mpiana ye je m'excuse abengi JB Mpiana yepe a contribué na eloko na ye okoki kosala analyse nini lecture nini sur tout ce qui se passe et certaines personnes qui insultent même l'intimité vie privée ya JB Mpiana. En tout cas tadingala pa na okende gauche à droite te ndeko na biso mwasi mama Congo oza ya mukolo oza alingwele oza mobali te sara toke mamususu komi makomi ya mangwele okome tokomi so na mangwele kasi otuninga question papa chéri. OK muto a diffamé papa chéri na réseaux sociaux eza mama Congo soit disant la combattante na habité au combattra pona nini combat na ezaka ya nini. Est-ce que oza sur ba émission nyonso sala kofinga ka batu yango nde ko bongisa Congo? Est-ce que Congo faut de tonga makana sia ko finga? Est-ce que pe ba mafinga wana nengo finga na ba internet wana ozo na éducation ya bana batu ozo contribuer na nini? Parce que tu insultes ozo finga oza ya mukolo faroza ata mwana série 8 maintenant yo ka soni ko peso conseil na media po wana lingwele yo o master JB o génération nda ya papa chéri na master na e baba âge moko nde papa chéri fêté lobi 55 ans mama Congo wana zata na ba 54 pas OK 55 ans jiba master na e il faut ko kaka moko soni ozana mwasi wana mobali ya sûreté wa femme seule avec wifi na réseaux sociaux na yo nengo ponenge zana so azaipe moni mama Congo moni mwasi nyos tu basi apoto mona wana tadi so kazana mobali na ya sire wa sepedisaka ye na mbetu na marché ba monter mwasi so azo jour te akoma monter ya mabe no yebiso mamba solo so azana mobali alobela ke je t'aime tazo chéri yete alala kana etala mukana na mbetu te. Chaque jour banzane na kandala la muki ya bando finga jibe le balala la muki a fingi wera le balala la muki a fingi ba politicien po mama Congo a finga akaba tu nyonso so pe mama Congo azana mobali te masara mambo na sala te. Ça montre que ana problème à GTM ya wana problème à GTM wana problème à stabilité on a problème, on a un retard à vie. À ton âge, dans 10 minutes, tu as un terrain vide. Mais JB Mouningano Ozo Finga wana atongi déjà. Il a des employés, il a des enfants. Azana ba travailleur. JB sali déjà nyonso. Nakolo ba JB komi na âge à retraite. Yango pas forcément sous musique te que o abimse ya bat album. Eza ba énergie. Amona nengo pese sous ba énergie wana te. Tadi na kosote biso tout. Tosambela nzambe kana intérêt moko. Ebini. Kozanga. Pambolanga. Soit pambolu ici le bosani. Yango na linga couple majabu. Bazaba o baza lelo. Mais ba oluka ke lo nzambe. C'est que ba oluka nzambe supona mbongo te. Mais biso ba o to luka nzambe ga poto zwa mbongo après to l'accès ko vraie identité ezaki kati na biso. Et alors ba mama Congo wana. Mama Congo luka na mobile. Tanyo sozo yo la JB. Omoni JB ti lelo abimisaka album te nga analyse na sala JB sa zwa o aluka na vie na musique na e azui asali ba succès asali ba kombosko akoma mona ngonje moi perdre ta temps même nga ta di ko pesa ba énergie na nga
na ba émission mususu mona leki na ya olobelango na vanda live ba 1h du temps na mona on dit non perdre temps perdre ta temps oh so zongi singa na ba une année passée papa live na kota ngwata 5 fois na journée na olembate poani na zo luka sko on a zo luka tellement na zui na kokaka lisusu ko sala émission 1h du temps te ya na olemba na okapema et puis na mona ngo passe temps poani na mona 1h wana so na vandi na caméra to 3h du temps nako sala ba compte ya boutique nako sala ba compte à salon nako gérer ba client na téléphone nako gérer makama mbongo donc na mona ngo sko perte na mona ngo omonite Sara et lobeliwana pe bat bakolo bate ezali lolendo lolendo te lolendo te bato bazwa katende bakoma na ba réponse ndengwana muto azwa karolo bango lolendo te parce que eza réalité inévitable mutu tout assemble rapport d'intérêt mutu tout asala rapport d'intérêt so lelo akomika place so aluka ki a forcer souté eza oka jibe na wera nde bazana bako forcer ka so eloko te o bazao luka déjà bazwa mama kongo jibe asali vie jibe asali succès na ya tikalo finga mutu te aza parmi ba musiciens o azwa tenter ovana na bakita clasher bato donc asali succès na ye ya aura na ye ya étoile na ye ya ngongo na ye ya musique na ye ya carrière na ye mama kongo luka vie na yo. Est-ce qu'aujourd'hui on doit reconnaître la grandeur et la vraie valeur il y a Jibem Pianaso qui a tiré motu na yenase ba reconnaître ngo Congolais za bongo tadi lelo to komate Kabila zonga oyoka ngo te mettons Kabila zala kia Kabila Rwandais Kabila ndoki Kabila mobomi Kabila zonyokola biswe Kabila longwe to préférer ku tutangu Kabila zala kanzale zala ka boete donc lelo Tshisekedi di mwana mboka ko mabe ba komi sa su batala misusi Kabila zala ka bien eza nature ya ba insensé parce que mutu faut zakana na objectif et puis na décision na vision tango olingo critiquer de ya mutu ke azama B ozo ba kino critiquer azama B pona ABCD ozo sepa na mutu azo ya kaza mutu malamu pona ABCD congolais ajijaka oyeka na minute wana na lo yenge ala jijango oh wana petango ya epesi deuxième face na e ayambi ango tanga mona vraie face na e abaluki na préféré kutu o ya kala o eleka mama kongo za mwana mwasi oza na besoin d'assistance ozara na mobali pembeni mais mama yo kanga mika na mobali te ti kanga tadi pesa nga mitanko otuninga makamba jibe na répondre s'il te plaît tadi non mais nga mutu nazo jiba sa salivi parce que ya fingi jibe tina makamba ba sexe so na simbe place wana fingi jibe tina sero jibe azana na diabète na ye wana e baby sa jibe sexe kufa mama kongo tu es malade oza penza insensé lelo na confirma ngo ba respect nyoso na bando peso na botolo yango ya lingwele luka na mobali jiba salivi nyonso asali tout donc ndenga zawana aka na retraite obatela nzoto na ye ti nzamba ozwa pema na ye comment ko finga mutu tina sexe na ye ke sexe ne kufa ozaka na posa jiba bimana yo te mena ndenga mabete nzamba sala basa kitoka sala pe ya mabe neti mama kongo akitoko ata mukie te tadi nzambe. La beauté c'est pas elongi. La beauté c'est l'intérieur. L'intérieur te tika tikolo ba souffrance oté. Tadi soko zimwa c'est elongi loka taba. Okota mbwanite Hollande intérieur wana bobando suka na kati ya chambre o présenter na ba master fête okotika ye elonge kontakatasko elonge ya mama kongo ezolakisa niveau ya motema neza mabe ofingi jibe pona nini jiba saka clash te jiba bimisa album te aluka ba problème te azaka mke asali ba vidéo na ye wana c'est pas pareil asuki wana abomi mutu te afingi mutu te asali nini pour mériter ba insulte wana mutana bana ne ba koli bana ne baza ba grande fille au finga jibe bongo ba fan ebele aussi au finga jibe bongo pour nini est-ce que nyonso nezali jalousie parce que aujourd'hui ba moni était wenge et sangani parce que le wenge déjà na kati ezali be coloniaux pour moi nazo mona ngolo kola unité nationale mobo ezolinga ezonga est-ce que tout ça eza parce que ba moni batona ba sangani so bonga te zela so mboke bonga te donc biso pe to ko fêter indépendance te so mboke bongi te jibende so ayembi na soki wenge 4x4 beti concert te nde ku Kongo bongi non ata ko nabi ata to na ba problème to ko seka suste
toko lia souste soki mboki yana ba problème donc concert eko beta ma souste toko sa sou fête indépendance ye mama Congo anani mama Congo ozelo mabe ozapenda omoni nzamba sala batu nyonso tunde baloba mwasa te basa mabe baza po yo na Kishasa ozaki be mikao OK poto okomi boka gorilla mwasi ozelongi mabe mama Congo. Je vous ai dit à l'entrée du jeu te la doser nazo doser kaka nazo doser potaka émission na nazo kita moke muke donc je t'avais déjà dit yo finga jibe diabète ta la place aux instances aux na poto kele ko s'informer est-ce que diabète eza na lien nini na sexe oloba ke o diabète est lié au sexe sexe ça la kate mama ko tata na Google oyeba diabète saka nini na nzoto ya mutu est-ce que mutu aza na diabète sexe na ekufaka to posano ezala ka o diffamer JB mama Congo luka mobali oza moninga JB bozana ba 55 ans ya mukolo ya lingole internet yoza ya mo falai osa ela biso be misolo ka ba coach Lady Sonia bala coach o nani Amand Chika bala baza mibali na bango na ndako basala ba émission moko éducatif baso sunga batu na ba couple ba pesa ba conseil yaya luka mbali. Et moi aussi la question que ngana mi tunaka nos frères et nos sœurs combattants o baza bango ezalaka pena nini banité papa réseau ezate parce que mamabe yoka na pesa signification komba kombe zani omoni bande on a biso o bakendaka poto 100 bits utimbaka okanisa kinde mapekwa ya kana njete bakantsai na poto zandengwana tadi lelo de mingongo sa tala de livre politique biso espace da pété penza de mingongo natanga kala moi natanga kala na maka so talika ozongi na époque Mobutu omona ke motema mabe o ezalaka boité ekomi aigu kana peso te ti omonaka ba femme insensée wana bavanda na ba internet ko finga batu na ba commentaire ba fanatique muta salo eloko ta monika docteur Patrick Hotel atiki commentaire ma finga eno wana oyebi uta wapi na embeli ovokala utimboka oye omoni na époque wana ntango balongwaka bakendaka poto 100 bits bazaka ko falsifier ba document ba passeport oyebi ti bazaka otiaka ba photo ya ntango kala wana bana changu babambi voilà poto a facilité bakendaka siko 100 bits akomi na poto a 8 ans otanga awate a 8 ans ko s'informer te a 8 ans ko développer sagesse intelligence te asutuki ka akomi na poto akanti mapeko ya ananzete akanti elo aliboso kongola kindo sana poto ebezani kimoyibi te eza ba congolais misusu bazana batanga ça tika batanga wapi papa ba congolais ba futa à l'université te 15 000 euros azwango wapi baza moi j'ai des congolais au bana na bango pe aussi les sabané ou non ça papa tu connais peut-être moi des soit tangi université parce qu'il fallait azako futa 15 000 euros c'est beaucoup mais il y a des familles comme ça papa il y a des familles moi une famille wana so landi bien maman za femme avertie papa za mutamaele baza ba insensé sur 100% baka 2% o bana bango ba otanga ba université na poto yango moni kuna tozaka na baya échafaudage baya bomemba carton baya o ba sukola bibembe kimuyibi mutu mso yo kasoni asala pa mutu abokola bana bato ki notika bana na classe fa quoi mais nyonso c'est un boulot non tala te kimoyibi ya bulwani te kimoyibi te komata mamba kocha bakule baso yo kango soni pona nini ya satindaka ba $100 a on a ba musicien ba boire ka grand prêtre sosko ba filmer au ça l'échafaud tamia yiba sosko ba filmer na basi ba koma miyibi tadi omona pina mwasi akoti na magasin 12 na kaleso tiré 3 na 4 ake miyibi balingi ko s'informer yibi boza miyibi balingi moi lelo tadi ko kanganga te pardon eza ba inspiration c'est le code de omoni le kamba jibe et c'est peli singate omoni sko place oyo lukoye ba kombanga no expliquer ba combattant place komba wana euta na zongisi na utimboka oye fozonga wana kombe bandi wana tango bakomi elo aliboso bamona ya facilité ki moyibi babandi koyiba babandi kokotsa bandeko na bango na poto en désordre 100 bits poto bato bakenda bongo akomi atindeli ndeko na ye ba changer photo bato bakoti poto en désordre bakomi na poto babandi shekula
Chocolande nini? Frappe. OK. Et où takuna? Babandi frappe. Frappe bakomo yiba. Bakomo yiba tina suka lango mundela comprendre que Congolais inondé mboka. A changé G. Eh? Na so ebisote. Tant que mundela a changé G, mututu ekomi face à la caillou. Pour monter mama be o kala ya la raté na yebso. Kala zonga kala bana poto akala. Azara soka yé se kayo sombalo. Pangu to yo zo mutu. Biso to yeba que non soki grand frère mo bodonga ou tu poto c'est que. Moi la poto ya beto matolo. Moi la poto ya bakangi na hôtel mon hôtel ezate fo foutele yo congolais. Yo mukinoise. Bana poto akala yango na zo biso na kala wana bazaka na facilité ya kokwala lar na poto mundela changer G. Sko tant mundela changer G tout nangani. Ba komo tala sko Sarah on antikara na kin. Ngana ya poto na sali 10 ans. Sarah l'exception na média ya na jeep na lupango nga banana ya poto non na kumbata véloté. Meuble na ba kofi eza motema mabe baza na ngwa vers ba musicien ba mona nde ba koma ba millionnaire oye ba période mo jiba bima millionnaire na Congo azwaka na banque boye baka ouais asala même fête na ngo CPA nango Congolais motema balinga muninga zwate komba yangwana et puis ça date depuis JB a fait $1 million, ça date donc c'est que lelo mutu moko uta poto ya atala del pirlo bato bakosa biso ngana poto na kabela kofi bambongo me ngamona na terrain te kofi atonga ba parler moni GN motema mabe yangwana or yo pe ozwaki chance nzamba pesa ki autant ozwaki ba opportunité aussi mambongo sali nango buzoba kofi asalisi yango ba jeta tongi siko yo osale motema mabe pourquoi kombeza yangwana kombeza motema mabe na bato bamona ba bongi yango mona nga muto yinanga à la gratuité ki moté à mabe yoka ba réponse biso banda YouTube a pasi tonyo kwa maya eka lobi ya ebonga ngamna tinda bino bonyo kwa ma ngana muna munda na chance na Congolais toka komba eza moté à mabe mama Congo tika moté mabe Luka osala te chirurgie esthétique et longue moi pe mo bom na tindo bala meza pe mabe parce que mobali pa otala omona olali na mwasi na ndako mo bimise uka zombie uka monstre ako banga akimi yananga donc te nazo spécial conseil kasi conseil kasi te avant na banda ko s'engager asali na no chirurgie omoni neti ba JB ana beauté ya bana basi alobi afane déjà JB moi kana ko afana JB na elongi ya mama Congo na préféré JB tala na préféré nanga ka JB mama Congo ani longi mabe moko ya nanga yango mibali ba okima yanga lempela tika ona défaut le aleka atika na défaut donc kanda wana ala tika na défaut akoma la tsango ba musicien et comme yo combat te ya keto. Apparemment, c'est tous ceux qui ont été dessus hier, bah mes boaka na ba combat, ba combattant. Parce que aujourd'hui, moi, je suis choqué. Tu sais, ce genre des émissions, na sala ngo peut-être été, mais il faut tout le bakango des fois ça fait trop mal. Et ça na bande ko na biso ya ba combattant ebele bazali. Na raison ya makambo ebele ba lobaka par rapport à la situation politique, économique, sociale ya mboka na biso. Oui, nous acceptons. Boza na souci na biso. Mais souci on a bino boza nango bozo ko sala nini. Parce que aujourd'hui vous êtes toujours derrière bateau bazo ko finga bateau bazo ko sala ba montage pour na ko publier ba sexe à bateau bateau yo bazo donc toujours boza place au mabe ezali pour na ko lakisa kaka image ya mabe ya mboko bino bozo ko défendre exactement vous voulez quoi. Bolukaka nini parce que mutu lokola un grand mécène to banaki banga makasi. Voilà. Comment on a eu na internet sincèrement j'ai eu pitié ya papa na biso on a eu na yebité soki pena papa soyez les bienvenus na réseaux sociaux na yebité soki ba conseiller pena bazwa ki temps ya koyebisa papa na biso oyo biso nyonso to respectaka ye ya koyebisa que non tu n'as pas le temps de passer dans les réseaux sociaux et puis bo fanti na kiti bo filmer ye bozo respecter papa wana te po aya koloba makambo mbongo apesa tonton Bokechu. Vous savez ba bunini Bokechu a causé na mboka na biso na musique ya mboka na biso na makambo ebele ya mboka na biso. Oh lelo et créer ba fissure ebele
même en Europe, pour les musiciens, babeta, et comment difficile, problème. Les politiciens sont mal à l'aise, batou oyo baza censé de vendre l'image de la République démocratique du Congo. Tonton Bokechu na bandeko na ye na bande na ye basali mabe ebele et ça a été financé par vous. Vous attendez quoi à la fin? Vous attendez quoi à la fin? Moi personnellement, ça allait être un truc du genre papa à lobby naïe sans caméra, makamuna bango même ataye moko tonton Bokechu a même makamwana na réseaux. Mais vous-même avec papier duplicateur recto verso. Na bambongo bino bopesa vous banaki opesa Bokechu mbongo pour na raison nini? Pour na raison nini? Parce que aujourd'hui et comme que non succès nini yoza nango onga na zwa $10,000 na tindela yo $20,000 d'autres siko mbongo wana ezalaki pour na nini? Pour na orphelinat nini Bokechu azanango. Prenez cet argent mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez l'argent, le pays a besoin de vous, le pays a besoin que vous venez ici pour construire awa. Aujourd'hui on a un président maboko nae eza kofungwama surtout pour la diaspora. Venez boya kotonga awa. Lobby donc ezalaki que non, ton a problème à douane. Lobby donc ezalaki que non, bazo kanga biso na aéroport. Lobby donc ezalaki que non, soki toke Congo batrika kabiso. Mais aujourd'hui la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Vous continuez pour quelles raisons? Et puis, vous êtes toujours derrière le bêtise, mes frères. Bazala ko soutenir Félix Tshisekedi, azo pouvoir Félix Azui, bazaka ba combattant. Est-ce que nous allons construire comme ça? Nous voyons. Kokeku musikate. Non mais c'est comme zaka nini. Yo kana kina ndi bolela ote tadi. Kabila Rwandais. Kabila kende bobengana Kabila ko chamona mboka. Yoka Rwandais balati sedo image mo ya mabe. Boyo ebi Congolais tenga bola itanga ndoki. Balati sepero. Kabila Rwandais benga Congolais so alingi to la tuba kombo nyonso. Bengana Kabila Rwandais, bengana Kabila to chamona mboka. Félix to soutenir Tshisekedi, combat to sana sima Tshisekedi. Tshisekedi avanda na pouvoir Karaye, Bokechu, Ayesus Nakiti. Il a insulté Félix Chilombo, Chilolo, Omela Baba, Champagne, Abandi Kofinga, sous na pouvoir actuel. Balingi Nini. Ce qui fait Chalongwe, mon soto Chesu Mutumsus, Bango Bazaka Nakacha. L'opposition, et ça les mabongote. L'opposition, on apporte des idées, oyo et koki ko construire mboka. Opposition, et ça les résistance mon côté et ça les mandenge, ba frère nanga ba salaka. Biso tomela ba gaz ya tomela ba gaz ya ndenge nyonso. Mais moi ça me fait trop mal aujourd'hui au lieu que to luka unité nationale wana que les Congolais to boma oyo tribalisme elinge kota o mabedo elinge kota to simba na loboko mais c'est entre nous tozoko wela na tozoko bomana Sarah le bébé la lobby est milité bon kei to comprendre que yo mto akana sima ya wayambo ti azokanga arene ko beta te fali ko beta te ba jibira ba c'est qu'a subi la scandale la salle ça fali aujourd'hui mais le longa kamo ya Laura Sokoko abi Kofi fo beta ele kelinga non on a produit na new arena Kofi ko beta après avoir ko détruire musique. Oui, que musique qui tire les assous, mais qui tire même ces en mataté. Mais c'est à cause d'eux. Voilà. Donc quand tu bianza oyo bino bozanango, vous avez eu la grâce. Mais grâce wana, beaucoup misu ko luka ko détruire batu. Ba détruire na ba orchestre. Et ba ngo moni so musicien memi orchestre na poto, so balinga côté. Bango wana ka ba combattre ba okimisa ba musicien nyonso. Franchement, musique ekufa. Lelo Kofi derrière il a combien? JB derrière ye azana combien de musiciens bana oyo azope sa vie derrière bana wana bazana ba famille mais bino bozo soutenir que batu wana aba ko chamako et puis potongo pe donc za pe ya binoté vraiment Sarah to ko bona ya Laura Sokoko plaira. Moi j'aime pas parler de gens mais des fois mais ya Laura plaira et puis vous exposez Mutuloko la JB Mpiana okutu nanu azala na polémique te ya ko finga batu papa batu na 6 points de vue na maman Congo te na 6 points de vue te na moni soto continue te nazo clôturer na pese ka conseil mot de la fin pour la émission lelo tout ce qui na so na continuer na ngate na lobi kuma ba pasteur mukuna te tout ce qui ka yepe so asalini te na tiki na ngala suka mbokoyo nzambe nanga mais Congo izokinda
papa mokuna lisusu aye lisusu nzambe Seigneur Mamurosa 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 bi tala niveau ya congolais et puis azui de abatu ba soutenir ye Mamurosa ya lobi la biso ke vidéo ana mutuka to mona wana ya mami Chibola teza ye Seigneur où allons-nous nzambe na habité n'habité ça va ce moto kanga kabisaka tokende po zabazo ya te oui na moto landa ye po mabe komi makazi non mais comment batu et puis bayoka kapeli sous sonité au monde appena aleki na télévision ke muto na au monde ki muta kala bazo beta bindi wana muto bazo beta habillé ndenga vraiment alobi na biso kutabi c'est tala côté na pesa ki sima ba meshe gweyaki na te cheleti mo anwa ozo kaona sang bon c'est que tozongela on émission msusu tokabona awa nazo pesa conseil non dernier mot na pour na émission na dédicace no tokabona conseil déjà au pesa déjà conseil dernier mot kastadi ya on azoloba na ya na biso mama Congo ya bala te nazo pesa conseil ya suka nazo sisa na pesa pe ya Laurent Sokoko mama Congo bango kuna na poto basala ba bêtise to kino kangisa bango te mais biso soki ka to lobi to sala analyse ba ye kangisa biso te wana makambo wana esele ka ya makambo kala c'est bon ba trafic et si là déjà OK c'est bon mama Congo luka moyen au bala na yo ozo perdre temps na mingi ya ofinga même ba politicien o bazolia mbongo na gouvernement yo zo ka osamungongo énergie zo bima ya zozwa na mbongo ba musicien ba sali vi batongi talaka yo mo nde ozana conscience no témoin bo age mona JB mona terrain vidité talasko ba mapangu jiba sombi ba voyage jiba sali azo pesa pe batu musuvi o ata na mwa musala ta kombela kondako ya bima na distraction osoko type ménopause na te mobala ngato zui obobota ndenge nini ekomika mesure de grâce nzamba sala kasi on a bi mesure de grâce nzamba sala grâce donc conseil gratuit avant au bandako finga bato zwa kitalatala mitala bien otali pe vi na ondengo zo memango otali oyo zanango alo fingi muto critiquer luka basalo chirurgien elongi yango Alain Pelakima yango mibali bazo kima papa na biso Laurent Sokoko mbongo ese kenda et ya Laurent Sokoko plaira tika kaka de to découvrir ba secret ndenge bo banda ko coincer musique à Congo yango moni musique à Congo ekweya mbongo ezesu na ba orchestre te ba président ba ko futa ba musicien te ba musicien ba komi kolongwa ba tuloka ba bina filé ba botami pona ko mankaka ba tout respect pona nyos tu wana musique ezo avancer te alors conseil gratuit oya kozwa azui opa kozwa na ete lelo soki na dérité muke po mama Congo azelongi mape makasi vile na ngebongi te mazo finga papa chéri oaza icône mboka na biso yo mama Congo so kufile yo to kanto nani merci Sarah pesa baba dédicace merci Tadi na pesa lelo yo bo te olobini na yo kaite lelo yo bo na sa moi descente lelo ko bo ba te na uti na kiti na atterrissage loba dédicace to bandana Amélia Mouiba. Amélia. OK. Merci beaucoup na batu nyonso o bolinganga soki na lobby moi boye po trop c'est trop et choquenga na miche na place à moi na JB et ça nga bien te na miche pe na place à ba musicien o bazaki ba victime ya makambo bokechu nde sali ke moi mungongo e matame sinon nazara à place naza na loba déjà na robebisa ba énergie na ngate na mamba buzoba parce que et foutanga rien. Donc merci na ba sponsor nanga, merci na Majabu Gospel, merci na Azir, merci na J Magique Adassa, merci na Fondation Saratola, merci na ba partenaire nanga Tata Po Fapekato, un grand merci à toi. Un grand merci na Docteur Patrick Béni du ciel, le prophète Mobik ici derrière la caméra, merci na Papa Diego Milito, merci na Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, merci na président Charles Tamboué, merci na Mama Passaya Moto. Merci pena maman Gina Amatou Motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na Amélia Mouiba la private de Orlando Domingos. Pourquoi pas na maman Madole na Germanie Motema papa Samuel. Ba vrai na nganyos tout au bosute na ngana groupe WhatsApp. Ba merci na Bino Sol Mbemba, Ozia Massamba, Makiala Kumba, Angelos Karwan. Merci Andrea Bob 08. Merci na Sela Kike la Rose Bonga. Edwige Kalala Pamela Kabeawe tout Dalia Onyema Eliezer Kanu Sarah Abwele
Papa Edi MK, président bébé, la présidente maman Nathalie, merci Nayota Dingala Paningo ya Binga. Merci. Ah? Non quand ça m'a embêté. Ah? Émission Sili mais m'a embêté na mutu. Netini. Ah. Et puis bazo combattre biso même bateau va filmer biso. Ah. Bah que la biso dans espace T. Bah on y en son ba l'autre là ba randé. On a ba Laurent. Voilà, donc ba lingate biso to sola na bat. Donc c'est un peu ça. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Congolais, il est temps, prenons conscience. Message au nazo pesango ernionso. Prenons conscience. Et là ba politiciens, ba musiciens, ba journalistes, ba chroniqueurs, ba chroniqueuses, bande nyonso, na couche nyonso le pasteur. Le pasteur, prenez conscience. Il est temps. Toko tonga mboka o kaka na malobate na kofinga te. Et puis ce qui est grave au Congo, na pays nanga na mboka nanga, c'est-à-dire que les gens qui insultent beaucoup o ba finga kabato, bango na kaka nde bakendaka vers bango bazu bango pour bakuma ko embrasser bango batia bango na bastolo na bango. Sanction ekoya quand? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand que nous allons demeurer continuer comme ça? Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Je pensais à Bandeko Nyonso Balingakata Dingalapa TK 09, l'international depuis la France. Merci. Tokaboni a bon délivre. Tokutoni Balasima. Merci. Lobie Koleka Lelo.